atolambi basoso bakoye bango na elambeli eza bongo solo kasi libumwe ezali mbeli ya double tranchant ezala kondire ntsori libumwe ye na tango nzala ekoluka uria badi tango ekotonda elukiri yo nzila toilette eza mabaluka ntango ana nzitwe ye tanto esengi quelque temps ebim. Banakin, banabraza, bana partout, balandi ya autre scène. Tozane sengo mingi ya okuta na biso lisusu lelo na nzela ya émission na biso autre scène. Autre scène émission oyo ya melaka biso ba artiste comédien, ba dramaturge, émission oyo si bien c'est ça là pour ko promouvoir culture na biso à travers cinéma et théâtre. Na autre scène na lelo tozane sengo poto ya ba artiste moko ya minene ya Congo. Tozabongo na Papa Koba et puis na Koko Seigneur. Papa Koba, bonjour. Bonjour, papa. Merci. Koko Seigneur, bonjour. Bonjour, Penza, ya journaliste. Bonjour. Voilà, toza na esengo ya maba artiste o bazo la fierté ya Congo na libanda. Toza pe na esengo kaka pona ya maba onte toza na esengo lisusu pour autre scène lelo ndeka loba autre scène se déplacer nango lelo toza na Bandal na kati ya boutique na temps Italia. Oya Bandal bisika tokobeta masolo na biso lelo et pas ya yemei les boss Didier Sakata. Merci Didier Sakata pour na koyamba biso na kopesa biso cadre oya kitoko lelo toka kosala émission na biso autre scène na Bandal na kati ya boutique. C'est vrai et tokobana mingi et pas ya Papa Koba. Papa Koba na autre scène ya lelo tokosola ma masolo ebele. Tokosala moi ba analyse toyeba théâtre na biso bisika ezokinde. Tokosala pe moi ba analyse Kousoulama ba phénomène ebele o ekoti leo na monde de théâtre o peut-être kalizala kiti. Et puis tokolobela susu groupe nayo o groupe Papa Koba. Et Papa Koba mais avant tout ça tokolinga ba moi parcours nayo. Koba abanda wapi ti lelo akomi président ya groupe Papa Koba. Mais na moi mukuse pa mate eza moi mulai. Merci sona bina loba na loba mingi. Alors Kobando yangai nga na banda na groupe Minzuto wela umela rate na saka soki ba 3 mois boy na longwe na kina Minzuto na groupe Nzoi o RTNC tozaki na ba nsengo dia ngenda ba mama bipendo ba mama nzita ba mavila ba tebele ba nsaka la banane tozaka na groupe Nzoi to umela kuna na umela ka makasi après temps na longwe kuna na ke papa lobe et pas papa lobe na longwe na kene pas sans souci après na yo sa groupe na ngai o eza kombo ya Papa Koba. Groupe Papa Koba c'est quoi groupe on salion depuis année. Bon, banane, on a fait ça 93. Et où me déjà 93. Et comme sous na makaya na émission na tuni makaya parcours na e abi na groupe mo na RTNC na te so groupe Salongo yo kimisa na groupe wana makaya wana peti na nga makaya na groupe Nzoi na kimisa ita yo ga bilo wana abi oh ya on kimisa kaye makaya ebisinga abi mko msusu ayeboe ayoki masolo ya kisi o tala biso to sim masolo mo ya ndengwana atali akati makolo abi pardon na kende sukuna te ezai pona ko bangisa e kaka toni kisi ezarate biso ba théâtre kisi ezarate eza ba vie na biso likolo ko bazaki ba kisi wana toni mango te mama kisi biso toni ma kisi te Ameriboki baye menene Bambanda bavimbi mabumu baye mene Ameriboki aye mene Ameriboki Sko Michael Jackson na avec les bango sokoli akima de soi pamba okole kalibumu pululu weseka komela yo molai kobime komela yo kilo merci. Oh comprendre mais père ayebi non mwana nanga akomi komela bangi mwana nanga komo sala ba déjà avec bana ya mutu mususu oh comprendre alors père so ba yebi so ba bino tala mwana na yo azoksi mwana nani eza déjà mabe kotangisa muninga makila kosala tout ça c'est-à-dire Koko Seigneur azaki panga de ngadios akomaki na ye mwana oyo akomaki komela babangi mutabakuluna yango peut-être te akomaki mutabakuluna te
akoma pe muto me bangi te tango na moneki ya nzena moninga mais koko senya atambola bopwani yaka ya to za na ye donc aza artère makasi ndenge aza wana mais yo moko tolo bango na bien na expliquer bien bon na pesi conseil et pas na bango bato bana na bango basala bifiniment mais ça te pona nga ko na yebi na ko to beta tali ko vite na sala ga jiji chu kala pa maître ninja c'est fini à part wana o kuluna o dégâté koko seigneur toyebaki yo na série wana iloko moko ningisaka biso vuma to sepele nango tozo zapete photo landa koko seigneur wana eloko nzambe likolo nzambe azosala te non nzamba osala omoni nzamba osala nzamba sala kati na toujours osala kati na yo ozanoka très bien est-ce que tozwa susu eloko wana ozongisa biso série wana ya seigneur Seigneur, pourquoi tu m'en peins? Me finga ke ipona yo. Yondo ye biko peshan. Me peshan ke senguya. Ta moko bakanga kyo. Omi peshi bondi miko kapasho kamati keni batondi obalobi. Kamatani. Boli yango bino nyos. Weze keni nange nako kaba yango pona bino. Imawe. Merci Coco Seigneur. Merci Coco Seigneur. Et Papa Koba, au sali groupe na yo et sali wanvu les belé ti lelo mais surtout total la bilan un groupe Papa Koba année passée 2009. Mais bilan ça bien. Na bimayi na sondage. So ke na couleur ba tuni Papa Koba bimayi na sondage, na bimayi na sondage. Ah on a mboka na biso. Papa Koba bimi na sondage. Mais Papa Koba, au bimi na sondage, mais jusque là, acteur na yo, je se retrouver nanté parce qu'ils ont un sponsor et tout ça. Non, na ça artère bien. Mutoka mama mundi ba na poto. Mama mundi ba na poto, na ça na internet. Bino comment tout est là car poto, disons banzonzingi, on comment tout est là tout. Poto yam de laisser rabiso sans zonzi rolia ndeni. Ah ba futa rabiso. Non, to sali moi analyse mon côté, moi constant na loba, tu remarqué que artiste o baza makasi na nzonzingi awana kini bazo kokate ba leader nako cité José de Londres andima ki amoka année passée donc échec bilan est 0 mais de Londres a joué bien Dadi Kambala a joué bien mais année passée bilan groupe na 0 donc bato bana succès na poto ba groupe na bango année tezo kokate papa ntaka la peto discuter na isinga kutu bakoma cha bambo soko leki ba cho boy mais na poto dance papa ntaka a joué bien groupe peut jouer bien na sondage pe bazali wana na ebité bango baza chaîne mususu ngana merci neto ebité Papa Koba to che polémique ba viens nga tongi polémique voilà nazo rappeler toza donc na Nata Italia et pas moko le boss Didier Sakata bisika ba yambi biso lelo babinda ko yamba ba payate lipamboli 0 lipamboli zate et tozawa mais le phénomène au kolongo na ba groupe eza basé na nini Coco Seigneur. Alors kolongo na ba troupe penza eza susu eloko moko te to ko betela ngo suki ba setende niti ezelo nini omona nu Jésus era la kutuna na ba ekol nae omona penza no balaki lisanga tout ça ba partage ka biloko tout ba damara Jésus pe er moko ala pe na ba gaf nae er mo pas d'une église boya panzi biloko bato na pe biloko na ba terme sou balai pour yo yo panzi biloko na ezoza pour yo oh c'était un mystique mais en tout cas eza nenga ba leader na biso Ba leader oui ba leader ba mabe te ba leader ba bien tika blowana bande ko nazo rappeler que tozana leader moko awa et puis nande ko na biso Coco Seigneur Papa Koba biso linga boto to sola to sa mo analyse to yeba ba leader na biso ba mabe oui ba leader na biso ba mabe parce que mon leader mususu veut dire et là on veut na mon pas veut dire toujours kaka makambo ndenge alara ya ermo obeta rapé ba veut dire ba libanda bo fina na mino ba niveau ba kin bo beta pe ba Afrique bo venir na mino mais veut dire pendant mon mutu ero déplacer pe na libanda oko ya ni pe na katakisa c'est fait loko pe ala kati moi loko mais oui et mon na raté pas ba leader mais loko mon na té mais veut dire déjà yo kende biso net biso to bima ba ben kata ba chic choc loenge ah oui ah bima ba ben kata chic choc loenge na yo la na ba flat do botel minene pour na chic choc loenge
Et merci Papa Koba. Te balider ko balikama balider te balider baza balider. Hein baza ba mikolo tozo futa bana mona batute alo bakozo futa ete Koba. Ata muke azwate. Koko senyata muke azwate. Faut ba bosolo papa. Nzamba lingi lukuta te. Faut ba bosolo hein. Nzamba lingi lukuta te mais sikoyo Papa Koba en tant que leader. Elle répondre l'homme. Non, il était non, tout le leader n'a pas ma bêtise. Vous comprenez? Et le retour, et ça la main nango ya la. Vous comprenez? On a collé on a lien chic choc et ça ngai. Na lia. Mais ba o monsieur suba olongo. So ko fa na e dit o tune me yonde no quitter mouvement ya tika na bomela na sala faire na ngai. Ah. Toujours mbwengi gaga vedi gaga mbeli tala gaga mais Papa Koba ozobo yango pona ni bon wana na ebité pour na bango mais ngai na ko sabilo na te na za en tant que leader todo sala mo analyse to lukato bongisa pe théâtre na biso e ko ke liboso bon bandeko basala ndenge batika basala bandengo wana te quoi o basala ndenge ba président basala ndenge wana te batika mais nga kuna na sala ndenge wana te mais tant yo zeko longwa olongwe minzoto Salongo, Papa Lobe, Tio ya sa groupe. Nga sala minzoto wela. Minzoto wela nani groupe Nzoi. Nzoi na longwa te o balongola nga boy. Groupe Nzoi ezaki ba o ba zeki ba pro. Monsieur comme ko longwa na 4 groupes. Na longwa ndeka bete pour balinga il faut ba engager na RTNC. Na umela ka na moni hein ba na komiso ba 8 sur 7 ans ba engager ngate yango mona bena mwa ke men ndeka mabete. Papa Lobe Papa Lobe ke na poto. Papa Lobe ke na poto. Akitan aki poto mouvement pe chose ekuno zeko se retrouver bon moi muke yo mo awa na biso na Congo na biso awa ba théâtre comme tel po foot penate biso mingi to lia na biloko ya poto to sala o ba be wa nzonzing so sali nzonzing nde o mona moi eloko na olia bana balie bana ba côté classe o foot pe ndako. Voilà, makambo ya nzonzing pe to beta lisolo na ngwa po eza na bato bazoboya nzonzing eza pe na bato ba osepela nao mais avant to koma kuna to la nana no rubrique na biso ya K10 to landi Même Papa Koba sala théâtre. On est bien. Aza grand frère na mana musala. Naebi aza artiste comédien. Bon, Naebi aza artiste comédien. Aza artiste théâtre. Naebi très bien, Naebi bien. Wana vient na biso ya théâtre contre ya olobela te. Naebi couple lelo te. Naebi bando bana selembao. Kalangangu ba petit na ndoki ba congé kuna na standa. Bon, ya malamu ko na mona Papa Koba na théâtre na etanga o jouer. Ko sekisa volonté na yaza na wana musala, bolingo aza na musala oyo. Pesa nga peso courage au travail. Bon, ye penda na sepela kana ninga jouer ke. Ninga lobaka na mo kale wana isala nga bi. Bon, aza vie moko na bandalu na no azala gentil. Rapport ba artiste bele to mona ba bibi ya. Ye to mona mama aza mona talent wana sala théâtre de bien. En tout cas, jouer à l'équito. et puis à jouer à théâtre na kitoko ba rôle na nyo ça passe que ça très bien fait. Surtout ba ko tika la kana ça va volume mondial ngalila na subana et c'est per sanga makasi. Bon, ya mabe o na mona Papa Koba en tout cas Papa Koba côté ko ganga ate na ebité so na ndako ne pas à la bongo. Ya mabe o na ko remarquer pani ninga beta ba. Ni ya mona tuna mingi ba ko beta ba tuna kata ya scène ko finga wana nde pinga ya tukana mona ya biati. Aganga makasi agangela kabana même moi si aganga yi partout aganga de ya mabe penza wa parce que comme loba musuzo loba na scène eza penza kitoko mabe ya Papa Koba vraiment na tikali na komona mabe moti na ko ganga na en tout cas concert le repesa enda tika robeta beta ba na ninga théâtre pe ko ganga pele ka trop des fois doza ko ganga muti il faut avoir tamir ya ko travailler maloba na ye ya ko pesa poa na maloba na ye ba persévérer na musala za kande wana le bail le o ba makabele ko magame atelier ka bon amuna ka a espérer et puis a que les gosses ka na musala Comment solo jouer au ganga pe l'air non on va trouver ça la remarque les deux mabe nzoko za no malamu. Voilà, merci Gaylor Kimbimbi pour les mawana, merci na ingénieur Pablo Lusala. Biso na autre scène tali solo c'est Pelisa Rabat.
na kanisa rubrique ane ya K10 et s'appelle ici Maman Aline Makaya et s'appelle ici Lauriane Maman na Bobila et s'appelle ici pe yemoko le boss Didier Sakata na Nathan Italia et Papa Koba impressionné par rapport à K10 ndenge ba fine no balobi. En tout cas, merci na CPN bandeko o balobi na CPN na bango ezali bango ba pesa biso ba pesa biso mo makasi na ndenge ba corriger na ndenge ba komisi na ndenge balobi donc fanatique nde muto a pesa nyos na CPN na ndenge balobi fo eza ni na bango balobi so ko ganga na ganga ka po ya mpe mtebimisanga so na ganga atembele papa ko ba bimate mais merci na yoki ndenge balobi o bal malamu finga ka pe batu na finga ate salté solo na baga salté solo na finga na ndenge mabete so quand les salinga bi long salté solo. So la fille salté solo, ça m'a bêté. Mais salté solo, on a déjà. En tant qu'éducateur, il y a masse. Bana ba fandi, bazolanda, papa koba, azo finga ndengo. Moi, t'es un jour à finga maman. Na sala on a ndenge ya finga mutu, na finga mutu. Mais la salté solo. Et le mot wa création mo utaka na ba salté solo. Ko beta pe. Ko beta so na lobi longwa. Ayo. Wana ni la beti. Na beti me ya mingi te. Na beta na ndenge ya bien. Na beta tina beta pour monter sur côté na beta nenga calme so beta nenga calme ozo monter que réalité est assustée non obi tout ça pièce mo boy na vie mbalio président mbalio na personne mbote c'est azali mbalio nga bo mangai mbalio tindika na mir na beta mutu na mir na kwebra boy et ça tournage major mais na bio ba vertige à danger mais nga na beta ndenge wana te mais mbalio alinga bo mangai par là tozo comprendre que mbalio a beta annexé que papa Koba ne beta kane mingi nga beta mingi te nga na meka nde mutu na beta ka mwa muke za fatu na pesi yo merci fatu siko zali maman présente yo poza kuma maman présente na pesi yo mbote mingi fatu ne nga boma ye na pete mbata mo baluka bo mbalio asimbe po to saka mwasi na ngala mbalio za mwasi na ngai biso mbala mbalio siko mwana biso fatu ala ka nda ute siko yena nda to sala ni to corrija fatu te mwana nga na beta ka za fatu maman présente fatu na pesi yo mbote siko zali. Merci. Siko tolo ba moi lisolo mke ya ba njonjing. Et vraiment phénomène njonjing o ekoti moi mingi na monde na biso ya théâtre. Toujours remarqué comme na ba groupe nyonso il faut na sa njonjing abane ka lobi fa sa njonjing. Et là mingi ba lobi njonjing ngo za bien te po zo boma théâtre na biso. Na ngai to zo pe opinion ya bino ba toza bino. Papa obi ba njonjing ko sa njonjing ngala sa njonjing mingi ya. Ngai papa koba ngai muta sasa nzoni premier nzoni ngana sala ezalaka mama Malu Longondo moi si ya président Babs la poto Malu ndem tabimisa na bilo nzonzingi après major Zolozolo ayeko zwangai bisadidi yene mtu na sala na sala biloko ebele po musuku na batalate umbakino siko bakumo kota biloko ko moleka te ko lela mais biloko ya danser to sala ba nzonzingi to sala ba demikele ba Sylvie surtout Sylvie wana ilekate to sala biloko ndenge na ndenge biloko ebele siko pona ezo tombola to ezo boma théâtre na biso non ezo tombola biso kasi bozo se pela na Nigeria siko lelo bokumo se pela ba théâtre na biso bana kini bana RDC ni bana Brazzaville ba mo se ba théâtre na biso poni to sala ba théâtre sima o ezaka na libana des akitoko mingi tout le monde ba théâtre na biso le big ezo boma ba groupe non mate eko bongsande manzuzu nde bongsa bongsande Papa Koba to yambi pe ba artiste ebele ba esi no théâtre et njonjing et comique boma et puis njonjing ba producteur bazo nginda bango moko pendant que bino ba acteur bozaka na makolo nginda te na ebite côté wana yo ezo lobelo lote bon likamo so ya malembe tout ba musicien ba vient na biso ba papa wendo ba sa ba musique ya ba ngina raté mais comment ba présent ba Werason tala Werason patron Werason ba kuma siko bien pona nini ba JB pe na ba kuma ba prêtre ba Kofi Olomide ba kuma biso be na théâtre ezaka ndenge wana ba vient na biso liboso mona passe mais o be to ya seconde to ya nzamba osonga nzamba aider biso tout ça bien. Et Coco Seigneur. Merci. Ngande si Didier Sakata. Ah, tara mon poto mon roboé. Il y a dansé, il y a Nata Italia. Nata Italia. On comprend. Pesa et à mon côté. Na rappel et ali. Car na rappel là on monde na réside des eaux, on monde en vendu wana. Donc danser ça non wana. Na banana nzonzinga liboso. Venanga na betsanga bo. Didier Sakata akota makamba banjonjing oyo peut-être yango bozolinga ko critiquer yango te. Yaza prêtre, yaza papa moko, aza boboto. Pe yemba aza pe azo fula biso.
asa conseiller pas conseiller batate pour papa na za yem da conseiller bata théâtre bata théâtre mso didé alinga pe boka été ya za mutu melama nezi obwa ki ya monte ka yo porter donc c'est même ça ma bête aweli ko boka ye oboki pona ni alinga ka te yo boka ne boutique me ko boka ye te hein ai Didier Saka te excuser bango eza na cadre ya autre scène ako excuser biso te parce que talaka moto alinga ka batu pe ba kolinga ye on comprendre pourquoi pas ne la non veut dire ba bengo na pareil ba biso venano adaya ero ya faut pas me condoléances alors et un ngemo tout ça bien tout ça la rapeka bien mais le moment on a bête le c'est à moi mukie on est nzube mais on habite sur kolongo sur ya lo bala margeni et le moment ali pourquoi nakata nzonzingi biso mtu sala ango comprendre eza na producteur nenga benga mutu akoba non nana besoin ya papa koba nana besoin bidibidi nana besoin vide loin nana besoin pululu nana besoin ya José de Londres nana besoin bouiboui seigneur oh mama mundibu oh munduve mundueri velombe déjà toyoki ba combo mais alors on comprend mais un producteur a bengi batuana a bengi bango po ayebi fox musala ebi non so na sale loko avec batuana tem suba ko bakselanga 4 et les kanango bien c'est-à-dire ezelengi ezeloko ya mutu mususu muteme vimba loko boro abile beti tout et bor mobile obete mikolo na générique na koto ali président bambota to donc mutema mutu fezala à l'aise on comprend ba robengo pe na nzonzingi le lope bru obibi anga babenga anga te babengo na nzonzingo die pe ba pe $5 suko finga producteur kasi poto ga pe ba kasha comment na ka ndengwana jamais wana lokuta jamais likama kasha mutu sa mutema mutu na mutu ba so na polité na ndenge na ye $50 lokuta $50 te na ndimi yango te mutu na mutu so caché po biso so ba $50 metro sala te mutu na mutu za caché na ye mutu na mutu na caché na biso misane tingala comme déjà na 29 ans na théâtre 29 ans que 30 ans. $150. Merci Papa Koba. Na kanisa na réponse wana tokolanda extrême moko ya nzonzing o Papa Koba zana kati tolandi. Pourcentage on a foutu ce yango. Laetitia, mets-toi debout. Tu viens ici. Regarde-moi en face, je te dis. Je dis ça devant ta mère. Elle le présente. Son linto kano bien. Il faut se mettre dans au sérieux. Allô? Oui. Ah, d'accord. Mais où est-ce que ça va? Ah, le belangai n'a pas posé là, hein? Je suis déjà là. Pesangai bébé nangai. Attends. Je me dirige vers la maison. Oui. Attends. Bon, unité ça y est belé, nazana framité, unité ça y est belé, ça y est pour naïe, ça y est bébé nangai. Peut-être une minute, j'arrive vers le policier. Ah. Ça là nous kiko papa. Ça nous pour nazana besoin tout kutana Richard Boulala na bumbu. Richard Boulala benga ya. Te oh pas après ça tamaki na bumbu. Allô bébé. Allô. Bonio. Yo ni mbongo te. Mbongo ezali. Papa ibise ki yote. Nasena mbongo. Mbongo ezali soko yena ndako nanga komona. Tala bato bakomi kolanda nga koya kufana tina bandako apona mbongo. Mais yo ko kamata pose hari mwasi na ngai. Ata amona yote oko kamata mbongo na ngai. Merci. Bwana eza kitoko. Bwana eza kitoko. Bwana eza kitoko. Bwana eza kitoko. Boni. Osana besani. Debi. Demi les amours qui pour ngai. Bon, na kopesa 7 000. Papa, on ça. Qui le téléphone? Ah. Merci beaucoup. Problème exact dans le journal. Soki ndenge ozali kaka okoloba vwana oyo ezali boye ndenge yo moto ozali kitoko makasi. OK. Bon, nakoya tomona na miso.
Mon anga ngapi na mona. Oete. Bisous. Oh, ça la bisou, plus ça. Oh, tiens. Des bisous. Voilà. Pour un extrait wana, merci Ilo Pablo Sof. Na kansa extrait ne s'appelle ici Tonton Joe, na salon Tonton Joe. Et biska basala Rabi moi soin, Regan Pembele na Bosanité. Et s'appelle ici Maman Aline Makaya. Et s'appelle ici Yemoko les boss Didier Sakata Nathan Italia. Et s'appelle et s'appelle ici Bandegonyo so bazo landa biso na minute. Et s'appelle ici Mukonzi nanga Nolbi les cordons les plus célèbres na Yemoko Junior Senga. Hein? Jibem Piana, na Royemba, na Rajakula, na Royemba. En plus, donc Marie Messa moi ozangate, na album nanga. Ba Jibe Bazali, Oué Razali, Karma Pazali. Ozono producteur un album wana. Oh, producteur déjà Zali, Azali. C'est bon, c'est bon, c'est bon, pardon, c'est bon. Et là, titre nini? Et ça Tondolo. Tondolo. Oui. Vraiment, les solos na biso eza mulai mais moyen to continuer eza te pongonga na biso ekomi vuma musika et moi liloba poto sisa. Kambo de ndenge zaka na pesi na boutique ya Mbibiso Italia. Ah, Nata Italia, na pesi ba mbote mingi na papa na biso Didier. Na pesi mbote mingi pona elo wasali ya kitoko boy pona mboka na biso eza malamu mingi. Alors na pesi mbote na groupe Papa Koba nyonso. Na pesi ba président ba groupe nyonso. Ya mboka na biso na pesi ba mbote mingi. Tous les mots basami mokili baladi ça bango nyonso na pesi bango mbote mingi na pesi mama mundibu na pesi kalaki rene na pesi moi bate belé bato bazana matadi boma o kasangu na pesi bino mbote mingi bino nyonso tout na pesi mbote numéro o alinko ko lananga numéro nanga o alingi album nanga a soutenir album nanga numéro zaka 089 95 028 63 089 95 028 63 musu ezali 09 98 430 878 09 98 430 878 voilà numéro Papa Koba obengama. Merci Papa Koba koko Seigneur. Oui, ngana opesa ba mbote belé na Nata Italia. Oyo latisa Congo mobimba ba musicien, ba comédien, ba basketteur, ba jogo, ba joueur, ba député. Ba député bino to bozanga te bino bo touchara na bino chaque jour. Ah, les solutions. Et ça les lengia trop non via yake penza benda kama borne kitoko ba ingele photo borne mino ngoyo v borne ngo bon a revenu na pesa Laura qui c'est là maman Nardi mbota trop Karine Mayala mbota trop excellence papa Christophe Olela ba mbote belé apomboma na pesio ba mbota trop malheureusement na yebi obala kala mingi te na yoki ngora na son mais invitation na yebi na retrouver on a parlé. Na opesa Eric Mboyo na zona Kisasa mbota tro na pesi lisusu Fadola yenga na kata Kitambo ba mbota tro do bana makala nyonso bana bumbu bana selembao bana est-ce que ba ko retrouver na bia ba on a ressuscité non ba obi mikolo to ne loko mo beto betana pa ko ba eza mystique. Et le roi est très dangereux. Quand tu as théâtre Papa Koba, Rolanda Bamona Koko Seigneur. Et là, tu comme moi na soukal solo na biso, tu kan apena remercier les boss de Didier Sakata na boutique Nathan Italia et boutique Nathan Italia eza awana bandal ndenge bomoni biso donc musikate na boutique Nathan Italia eza bongo awana bandal et eza bongo na yolo na chaussée pe ki mwenza. Référence espace Jigi musikate awa na kitambo pe toza wana na avenue Komoriko et Bangala 27 et mutnoso alinko na boutique Nathan Italia a bengi biso topé aye aponible manae alati na très bien. Merci na Papa Koba et puis na Koko Seigneur de répondre à l'invitation na biso. Merci na Junior Senga mon directeur, merci na Yondenge, osa toujours na domaine na réflexion. Merci na Nolbi, les cordons les plus célèbres. Fanny Mayamba na Bosanité, Diane Mascotte, jolie Yasmine. Ah, pardon, un journaliste. Oui, mais vite, au bout de remercier les Kundi protège Nabiso, Oyasim Barabiso, en tout cas qui toque à toi. À plus, Papa Nabiso, Massoum de Blende.
Les vieux Masumu de Brende, merci. Merci vraiment. Tokutani samedi prochain, même heure, même jour. To solo li kaka ndenge zalaka, li solo ya autre scène. Merci beaucoup. Naebisa kibino nini? Bon s'abonner na Kilongo TV. Nanu bilenge silité. Oyoki elengi. Waneza avant-goût. S'abonner au vivre bilengi ya Kilongo TV. Na banzi to yokani. Oya kobo ya Kilongo façon na ko papolela ye akolapa.